kolinga yo bongo simaliwa ya kozwa ngai yo jino alunga ina betenge ainola mipesa bongo te jino yokosambela ngaliwa ye soki yokochange te di ndenge na yo ya kozala na ngai ezaleli na yo epanda ngai jino bazinga mibra desibra desu aninga oyo ya ngai loboko yalongaka aitama te lokola nazanga moto na mokili kaka mpoboka na yo kotinda ta nsango te lokolo tongi efelo na kati ya ngai na yo eportant eyongi na yo na motema na ngai lokola bwese ya seko na horizon yebanga ata na kati ya lilita nakozala na ngai kaka kolingaka yo jino bokana ya na yeza ye nalemi nzoto awa nazangi jino nasi nakumbela yo kuruza bolingo ponini opesi ngai lisusu etumba ya silence na yo anga nakotisi na banzuku toyo tue bandeko basi likambo ya Grace Temo botala penza malamu kosilika na bino na makambo bozoloba na mitema na bino. Le 16, encore la boule. Ouais, le 16 juillet, pour Putana. Allez, bon voyage. Ouais, merci du cap. Natama Salangali, plaisir. Allez, bon voyage, Aigle. Bandeko, atolingaka Grace Temo, atolingaka yete, mais comme maman na ba sentiment te, comme maman na émotion te. En tout cas, tala makambo penza bien. Bandeko basi, mibali kutu, bazana maîtrise. Mais bandeko basi, boza penza, na kanda moko, boza tourmenté, on dirait likamoko leki, na libota na ona famille. Bandeko, ezakaka likambwe, Grace Temo, alobi abimakana de king. Fali. Ezaka awana. Alors, madame, une question qui fâche un tout petit peu. Je ne sais pas si tu seras vraiment à mesure de me répondre parce que ça serait impossible pour moi de vous avoir sur ces plateaux et de ne pas poser sur cette question. Tolamuki Natongo, on a vu une vidéo scandaleuse suite à votre impolitesse. Il vous accuse d'être impoli. Il vous accuse d'être impulsive. Na mamunyo surtout ane négatif. Mais quand on connaît sa biso, vidéo en haut, Ezaya Sika, Ezaya Kala, ou qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que je pense que tu dois vraiment t'exprimer par rapport à cela. Parce que tous allez qui biso nous tout choqués. On a été choqués, scandalisés par rapport à cette vidéo, mais on a quand même eu la chance de vous avoir sur ce plateau. Alors, faites-nous plaisir et honneur de vraiment nous répondre. Et puis, na tout nion surtout au bangayo. Qu'est-ce qui se passe réellement? Eh, bolandanga malamu, vraiment bo fungula matoi, ponga na koloba, na malembe nyos. Simanango bo kalikile, bo analyse. Na ebi ke sikope bozo analyse na bino, me bolandanga ikaka. Bote, ba papa, ba mama, bandeko. Bote, barando, na barandone. Bote, batoyo, balingaka rando, na ba oyo, balingaka rando te. Bote, ba jeune garçon, na ba jeune fille. Bote, bana mike, na ba bébé.
mbote ba Sainte Anoirie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko basi, bolandanga penza malamu. Bomoni likamba bolingo eza boy. Le king nde bozomona ye. Aza mwana mobali likamba liboso. Aza mwana mwasi te. Azo raisonner peneti bino te. Bino bana basi bozo raisonner. Na kibana basi pe bozota le king aza moto niveau na bino te. Bozomona bongo. Donc, tango ozotala Grace Temo, ozotia Grace Temo na bino moko nanu. Si motie le king na Grace Temo, ozomona butu na moi. Elobi Malika Mania, le king akokola na tana youtubers moko te, ye atie ba mena ye akupe. Do Malika Mania alobi le king akokola na youtubers moko te, pe Malika Mania atie le me akupe. Bandeko esalinga pasi na yoka bongo. Nalobi antuka bana basi bayebaka biso bana mibali te. Yango bakamwaka, yango bokamwaka bandeko basi. Bokamwaka penza. Omoni mobali moko danze na mbongo. Omoni mwasi na ye bazotambola. Bino moko botelemi alobi tala mwasi wana. Mwasi moko tina te. Yango mobali oyo. Pozwa mwasi oyo atiaki na kisi. Botunaka bongo. Bandeko eza bongo te. Mobali en général ata batata na bino. Batata o baboti bino. Tango bakenda kolinga ba mama na bino. Mokolo balukaki ba présenter. Mama na bino alobi ke na zwi mobali. Ba para oya bino. Ya ba mama na bino, ba koko na bino. Bango nde bamitungisamaki mobali yango na bote na ete. Batungisamaki mobali yango aza nani, asalaka nini. Batunaki ete aza kitoko mwana nani te. Me mobali tango alobi na bapara na ye alingi ko se présenter. Bakoloba na ye ao omoni mwana mwasi, okomi na mwana mwasi, bobando bima sikoyo to bobima. Aza na zemi te. Otali ye bien, aza na makambo moko ya bien. Aza mwana mwasi te oyo yo bakibwangantu. Bakokani te na neti fi avanda na balabala na biso. Do bapara baokanzalika mosusu. Bakotuna te so ye mwana ngo azaka salite to propre. Bapara mobali. Bakotuna wana te. Me bapara ya mwana mwasi bakotuna mobali yango asalaka nini? Aza nani? Ozo comprendre. Soki mwana mwasi alobi ke
aza patron bakotuna so te so asalaka nini bakiti na mingongo baotalana soki alobi ke aza ingénieur bakolinga bayi basalaka wapi ingénieur toyoki oui asalaka wapi siko bandeko Grace Temo bokipe teke abanda kolala na salo la baronne bokipe teke Grace Temo mibali ebele bokipe te Grace Temo mama na banda kolala na église te pa mwana mobali eza différent ezala za le kinge ezala zali mwana ya roi mobali adesidaka différent na likambo oyo aninga sala tout d'abord le king abala nana pourquoi ti lelo nana aza mwasi ya libala ana 5 bana femme au foyer pourquoi bino borapelaka biso toujours nana abanda koteka nzoto na ye na époque moko boye pourquoi parce que na mituna bino ti lelo bomonaka nana nde balingaki babala te fo ezala nana asalaki kisi mpo lekinga bala ye nana aza nganga donc bozomona bongo me nga papa robo nazomona ngo rien nazomona ngo normal yango mpe ezali makambo esalamaka na société yango mpe esalamaka na bato ebele yango nde ezosalama bandeko ezala bino moko ezala bamama na bino bakamarade na bino bato balabala na bino majorité ya mibali bango mutu bamatisa basi na bango niveau bazwa toujours basi nalobi majorité nyonso te bazwa toujours basi oyo bazali presque na niveau na bango te oyo mpe batangi ekole moko te oyo mpe baza mayele moko te ntango bazalaka na ekole na bauniversité collègue baza mpe na amour scolaire ntango basilisi azwi mpe mosala akomi na grade makozwa ne collègue na université te bien sûr bazwaka mpe mais majorité babalaka basi oyo yo ozelaki te akobala mwasi oyo ozelaki te akobala mwasi oyo baza niveau na moko te na ye bamusicien mpe aza na niveau to aza nango danseuse mama na ye akotekaka ndunda aye kotika komi danseuse avandaka na mikonga akobima na ye Maria Tumba ndenge aza wana lelo akomi niveau ya likolo me ava koma na niveau wana bato deja bakomi ya kolinga ye bamonaka mbongo so Kevin Isa alingaki ye Kevin Isa amonaka mbongo eza bongo kisi moko ezalaka wana te Grace Mbisi aza mikwape probleme ya te me mobali ye moko ayebi eloko alingaka le king ayebi Grace bien atalaki na internet le king bato tu batambolaka na Karine ayebi bango na bato balobelaka ye atalaka bango personnellement nanga papa robokota koma otalanga donc ayebi Grace Temo bien
bino te ba expliquer. Donc le king soka sobima na grâce temo esa likambo te ke o bomona ngo soki ndenge nini bomona grâce temo akoseli ye makambo bandeko akoseli makambo na ndenge nini toloba ngo tosolola ngo bien le king akoseli makambo na ndenge nini totala malamu popa na ngai le king so totali grâce temo aye voyage te ke o voyage ne modèle aye deja ezokamwisa bino modèle azotambola na bavoiture bolobi kaka komilakisa modèle azolia na barestaurant mpo bakabelaki na kingandi bandeko neti namoni nene ya kelokelo azokamwa grâce temo alobi ke nazolia na karti ya yaya ya le king grâce temo alobi ye aza na karte ya le king me sikoyo nene azokamwa azoloba koma yaya akotikela karte na ye grâce temo ekobanda boni nene ya le king aza na entreprise le king aza na bakarte meme ngai papa robo nene ya nakokosala karte mpo na yo oliaka kuna na Dubai na osombaka biloko na karte wana eza bakarte moko spécial donc eya bongo eya neti nga nakokende na Belgique kote moko naza na mutu akonsomaka biloko mingi ana besoin na ede ye nakoloba ne bo zwa karte oyo na karte oyo okosomba biloko na kote oto na Louise a partir ya karte oyo eza karte esalama mpo na bakote oyo eza mpe na mbongo donc akokoretire mbongo te makolia akosomba bilamba akosala nini okomprendre nene ya ebandi mpe lelo te ebanda kala ya kosakana te meme nga nayebelango deja kala ntango tozalaki bamaneke yango wana atuka ndene ya grâce temo na le king babimaka le king kobima na grâce temo le king nde moto akodeside moto akoloba soki grâce temo abongi na ye te me pa na ngai nayebi ke le king grâce temo soki asepeli na ye akobima ne aza na niveau na ye ata aza le king eza bongo ata aza le king eza bongo eza ndenge mosusu te ndenge moko bamikonzi badepute eza ndenge moko yo nde na bino bana basi boza nde kotala niveau le king ali international na miziki ezolekela bino bozomona yango ndenge mosusu orke grâce temo ndenge aza wana na bafoto na ye kaka atrafikaka na bavideo na ye ya Sinai grâce temo akokobima mpe na Davido Karine Mokonzi la baronne akokobima mpe na Jay-Z
Jay-Z azwela Beyoncé ndengeni. Donc, bandeko mibali baza basi te. Baza mibali. Au contraire mobali, mwasi oya niveau na ye amona yango problème. Problème iteke po alinga ye. Donc basi nde bozoloba le king bakwelaka ye basi ya niveau, basi moko ya mbongo, bana moko ya kitoko, baza pe na bakarosa mystique. Alors pas le king bawana baza problème. Bien sûr akoko bimane na bango, mais faut mesana na bango. Maintenant grâce temo po bimana ye azana tina amesana ete. Amonaka grâce temo na réseaux sociaux. Amonaka makambo to asala. Ce grâce temo akepa na ye basa l'émission. Bakokutana alobi émission ya timba sololi. Akoko lobane yaka mokolo moso grâce temo akoya. Aye azolobi na grâce temo na okitso kopelelo. Grâce temo oboya te. Eza le king. Pe de king aibika koboya. Grâce temo koboya te. Et kobotele pe problème te. Et puis le king a sukula pine. Soka moni de qui bien. A moni pe grâce temo zo sa discrétion. En tout cas, de temps en temps, à quoi servir rien. Pour le king, il parle à ta botine. A kendege makolongolo te. A battre la santé naï. Donc, bandeko, a kendege na grâce temo, c'est normal. Ce grâce temo le bique a commis na zemina 3 mois, alors. Donc, ça n'a test. Donc, chaque fois, bimana grâce temo, ça n'a test. Il y a 2 jours avant toi, même jour. Test rapide, au basomba na pharmacie. Na test au makila avant ya panay. Tamu sope na munganga na imo kaka. Ba mimie na mutu moko ya yedi susu auto yebite. Donc le king bel et bien akoro bimana grâce temo. Voyage à grâce temo déjà modèle aye. Ba tout soke ko lekela bango te ngai papa robo se banda ko lekela ngai. Na monaki tina ko yate. Mais descente na ye na ko séparer na bana basi na modèle azo tambula. Na monaki mbala moko azana ba relation makasi. Mais tangu na moni lisusu aza sirne na makambo zo sala. Alors mutu mwa makasi aza sima na ye. Siko tangu ebimiso le king. Alors eza nango mamba lukuta te, eza ya solo. Eza ya solo. Babima to babimaka. Ata babimaka par hasard, mais babimaka to babima. Donc grâce temo bobo maite ndeko mwasa salini. Aza zozo, d'accord. Aza lukuta, d'accord, to e bien. Aza moyibi eboma, d'accord, to e bien. Mais mutu akoko zala atana makambo mabe nyonso ya mokili. Aza pe na likambo so akoza na raison. To akoza na likambo so asali ne mabe te. Neti awa grâce temo asali mabe te. Abengaka popole mupasula mukala. Bakonfirmango na ennemi ne ya sikoyo. Oyo azala camarade na ye. Moura de la presse. Moura alobi yango bien. Grâce temo yo banako benga popole mupasula mukala. Lelo ako mobali na yo. Fiveti Mayemba alobi popole mupasula azako bima na lorasho. Grâce temo pa ye bien. Alors mobali ya grâce temo abombami
to makango na ye. Mais pourquoi bokondima te le king? Le king aza mwana mobali. Soki azalaki mwana mwasi bokoki nde kodute. Po bana basi ezalaka ndenge bomoni na famille pembe o bolobi ke le king abongi na famille wana. Sikoyo na famille pembe bango pe batsa sikoyo na bana basi bango nde po bana bango babala bakozela mibali moko o baleki bana na bango neti le king. Mais le king akozela famille pembe te. Bakozela mibali lokola boss abedachu. Soki mibali ya bongo bamonani te. Soki balingi bazwa oyo mwana na bango ata leki niveau okomona bake na Côte d'Ivoire. Po soyo bazwi na Congo bakomona neti soni. Po baza bana basi bolandaka te. Atoke na Angola, atoke na Congo Brazzaville, atoke na Gabon. Bana basi oyo ya haut niveau o batu bayebi bango to papa na bango yebi mingi fo bala mutu rana ye aleki ye mondam. Sino te akene étranger. Bakendeki na étranger po na bolingo kaka te. Po na agarde niveau. Po so mona so aje mobali moko niveau na ete na pays oya konzaka asambwe. Bozo comprendre non? Kanisa leti président Mobutu alaki to papa Tshisekedi ndinga zaleka premier ministre. Mwana nake bala na papa robo. Noko moko ya njili. Mokile kufi no? Mais sikoyo mwana papa Tshisekedi Christian Tshisekedi akoki elingane mwasi moko na njili. Mokile okufa te. Bakoloba ndeko na biso mwasi alingi mwana ministre. Akei babali na mwana ya mokonzi moko kaka ya nzimbi ekokende bien ke siko mwana nzimbi babali na mutu moko ya normal kaka bo ya njeli soso beko tchabe scandale ou bien qu'un étranger. Donc le king aza mwana mobali aza mwana mwasi te. Aza Claudia Bakisa te. Claudia Bakisa nde fois ke luka mutoyo ya niveau likolo. Mais le king bel et bien akoko linga grâce temo. Ce pas bala qui n'a été akoko bala grâce temo. Et puis amona grâce temo salité amona ke be soloté amona ke be clocharité amona ke grâce temo ka. Ndenga zo mona ba petit fali. Donc le king akoko yamba petit fali te. Le king akoko yamba petit fali. Ayambi pe. Ata tindika kisinjora. Mais tant ça la répétition akoko yamba petit fali. Akoko yamba batutu. Akoko yamba pe kisinjora. Akoko yamba grâce temo. Soka ko yamba ye bakoki pe kolongola bilamba basangisi. Yango ya réalité bandeko. Le king na grâce temo babimaka. Nazaki na 80% na mukola lelo. Kaka na mukola lelo ngo na tie 100% babimaka. Et ça histoire vraie. Aza sozo grâce temo. Aza mabetu bokoloba na mokili. Mais grâce temo bel et bien aza makangu ya le king. Maman nene nana ketchup ozana mbanda. Ozana mbanda. Mbanda na yo grâce temo. Abu pia.
nalinga yo bongo simaliwa ya kozwa ngai yo jino alunga ina betenge aimola mipesa bongo te jino yokosambela ngaliwa ye soki yokochange te di ndenge na yo ya kozala na ngai ezaleli na yo epalanga jino bazinga mibra desibra desu aninga oyo ya ngai loboko yalongaka aitama te lakola nazanga moto na mokili kaka mpoboka na yo kotinda ta nsango te lokolo tongi efelo na kati ya ngai na yo epourtant eyongi na yo na motema na ngai lokola mwese ya seko na horizon yebanga ata na kati ya lilita nakozala na ngai kaka kolingaka yo jino bokana ya na iza ye nalemi nzoto awa nazangi jino nasi nakumbela yo kuluza bolingo ponini opesi ngai lisusu etumba ya silence na yo anga nakotisi mabanzuku toyo tuwe yanga na yo esili nalongoli mpe motema mpona yebi eleki ye tobandaki alliance ya ngai na yo yanga bomwana ayebaki te tete soki akotikanga na kati ya londende boye likoyonga na yebi. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzamelanga, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa ni saote, donc on a quoi les catés sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzamelanga, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa ni saote, donc on a quoi les catés sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzamelanga, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa ni saote, donc on a quoi les catés sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.